Voilà, merci partout besoin na biso lelo Berthet Motonazambi nazane sengo mingi ya ko présenter bino émission oyo mais tozana mawa makasi tozolela RDC mobimba, Afrique mobimba, monde entier partout besoin na biso toyebi biso nyonso to perdre et être cher na kombo ya papa épiscope wa Yambo oyo babengi Laurent Mosengo Pasinya oyo atika ki biso ça fait déjà lelo nde vraiment touti kokunda ye boyebi bino nyonso mais émission oyo tozoloba mingi tozosolola lelo na bino bato bozolola na biso circonstance moko tozokoloba nayebi te soki tokobenga yango malheureuse soki tokobenga yango amusante soki tokobenga yango nini bafaux sango bafaux sango bauti susu wapi. Voilà, nous avons Amiral Mantima mbote na yo mbote ndeko Berthet Jonga. Disparition ya Laurent Mosengo Pasinya et ça les biso passi to perdre un être cher to perdre moto moko oyo irremplaçable. Donc pour deviner cause la nini mawana yo ko iko démontrer ngolo lengeni. Vraiment, merci mingi pour la question de Berthet Jonga. Car nous, le bio, on a tout au cœur de Moutoumoko, Aza vraiment irremplaçable dans minute parce que Aza Moutou est vrai activement pour l'avènement de la démocratie et dans Canabiso. De Yebibiso Nyos, cardinal Laurent Mosengo Pasinya, Oyo Asali, na Congo Nabiso, Oyo, Bandaku tout temps où il y a Zaïre, avec le président Mobutu. To continue musée Kabila, to na Joseph Kabila lelo to komi na Fachi Beton. Donc oyo nyonso asali pour la démocratie fanda na mboka oyo. Donc aza mutu ko ignorer na kutu regret na nga mukie ezaka que il fallait vraiment la deuil national officiel et puis jour enterrement na la journée moko férié mais aki les quatre problèmes ezate to kundie déjà lelo toujours déplorer oyo lobi wana mususu makambo ba faux sango. Il y a un monde de bêtes sur le nom. Merci Bert. Bafo sango totali na ba réseaux sociaux. Bino bazo bozo na biso na poto mais biso tozala ki wana. To mona ki makambo wana ndenge lekaki. Ça nous a fait au lieu de kolobande balobaka énormément plaisir, biso siko énormément mal. Vraiment escroquerie et kola na ndenga mukete na kisasa oyo. Lelo ki ne bouger to ekolobela yango escroquerie et kola ti to epete soyi to ko koma na niveau nini. Lelo bato bazo kanisa mususu bako kanga faux soda. Tango mususu to ko kanga faux journaliste. Olia ko kanga faux tête, faux pasteur, lelo est commis faux, faux sango, bimi. Vraiment, tu éviter pour l'intérêt nini, faux sango, bimi, et bien, cardinal Mosengo, tu vivre yango, sango ya lokuta, bien habillé, na mvoela pelane babengaka. Ya basango bien. Ya basango s'il vous plaît. Mvoela pelane basango, bazu yango wapi. Baye on a pour l'intention nini bako gagner nini tozo koyeba te donc to poser la question mais balobi pété balobi ata i ata oté donc on ne sait pas pourquoi donc il y a tozo ko déplorer ga eloko wana na ba institution tozo na monda wa église catholique ezali moko eza crédible ti lelo moko oyo efandisi makambo nango bien ti lelo mais to comprendre te na occasion oyo ya liwa ya enterrement ya cardinal Mosengo basango lokuta baye bien bamvoela bien basac na bango balati ba manette batiki basuki donc so tali pelako sango penza donc faut savoir mutu moko za esprit initié pour comprendre oyo sango te mais en tout cas basango baye ko sala nini
na intérêt nini to comprendre en côté Berthe Djonga siko lelo siko escroquerie et mati degré na cause exemple ya vinga dans radio Sénégal alobaka serimo alobi abeta li solo yo na émission moko alobi Berthe Djonga nazalaki abeza na machine moko ezokanga miyibi machine wana bachango na États-Unis ekangi 200 miyibi bachango États-Unis kutekanga iso imi bale po bango ne baki ba créateur na yango bachie nango na France et bandi ko mata ba 5 ba 12 ba ninta ke comme na Afrique ici de comme kanga ba 1000 ba 5000 na Brazzaville kutu donc ba kange belé awa na kini bachango na victoire na tongo ezate bayibi machine kanga miyibi bayibi machine kanga miyibi donc ça dit seulement quoi ça c'est vrai mais pour na ko pesa ampleur ko faire comprendre batou degré nini ki muyibi degré nini escroquerie degré nini lokuta et fandi na kata mboka na biso donc to déplorer ngo penza donc machine o ekangi miyibi na France ekangi miyibi na États-Unis na Afrique du Sud partout dans le monde mais awa na Congo ba yibi yango ezalo moko imagé donc ezalo mo vrai te machine existe raté mais ça message moko imagé pour la kolakisa degré nini ki moyibi degré nini lokutateri et fandi na kata mboka na biso tie comme la niveau basango donc pour besoin nini nazotuna pour da besoin nini siko lelo soki bayebi singa ngeno na Autriche bakangi 3 congolais moko boyemi doute donc pour na kota doute eza moi passe na ondimanga mbala moko so bayebi singa ngeno na Madagascar 3 mibi ya ba congolais ba tokanga bango no ba tester ba étranger nyoso bazafuna bakangi 3 congolais yo mongo zo mona ngoko kondisa lisolo yango mais na kuzo ko yotala na ba fosa ba obi mawo otala ono na po niveau ya kimwibo eza awa biso awa twana ba mama gambela na kimi tuzana mama kingabwa tuzana ba mama ya ni wana siko spécialité ya basi otali mwasi yo mongo lobi non ufuka mo kumisi nzambe mais yako talelo kazo sala pona koyiba mawa vraiment donc eza passe pona biso tozobeta masolo oyo pona ko délivrer mboka na biso te non eza li solo oyo mutu nyosa yebi bazo déplorer yango biso to dénigrer te mais to lobane to kosa ndeni poétika elo bani ezala te donc vraiment solution ya kosala mutu na point na phase asala quelque chose mais pona makambo oyo tozoloba spécialement awa ya basango soki ba dénicher bango c'est parce que basango baza organisé dans la mise kaka boy batali so za sango to comprendre loko wana te o comprendre te oye bakaka o papa sango azoleka o uti soki senini azoleka mais bango bo loko baza organisé ba miyebi même na bima na bango ko defa même écolate ya basango be eloko moko ozanga yo kaka moi je me souviens encore oh eza histoire vraie ezali na ndeko nanga moko boye Patrick le laza avocat donc alongwa côté ya kisa akendaka na couvent Berthe Djonga akendaka couvent et akiko yekola po bimasango mais balongola na couvent pona nini kaka po bapekisa bango banzete za kata couvent beaucoup kobuka te ezala mutu ayaka kobuka bamanga wana bamalala wana asokoli yango atyango place moko yo oke kozwa pona kolia mais yo moko en tant que aspirant oko buka donc manga wana te ate télé ate et tenter koleka mbuma ya jardin d'Eden ko aspirant tout c'est trop to le ba étudiant kasi ko ba benga bongo ba benga ba aspirant mais pour pas comprendre voilà bazoko ye ko ba bima basango donc wana ba eza ba élève sango na kata couvent donc ndeko wana amoni manga ezo tenter manga télé manga lembi ko tela na nzete bazoko buka ngote ya buki or que ezana sango moko kuna azotala ye azoyeba tanga moni ye donc problème ezaki ndeko wana Patrick alongwa couvent abima sango te lelo heureusement pe pona ye atrasa nzela mususu lelo aza maître avocat nazo ko saluer eska aza na minute aza na Équateur azo prester kuna na baro ya Mbandaka donc alongwa pour dire que basango baza na organisation moko telle que même ata autriche bango même ata otie manette à vie claire net ngaboye même ata okati suki bugi derrière ba ko dénicher oyo mutu na biso te yango tokangaki bandeko wana mibale lobi na matanga ya cardinal Mosengo donc héros yo
il faut répondre à l'acte na bango pourquoi est-ce que imiter kozala basango pona nini ba na intention nini ba yiba nzoto ya kondo mowei to nini to éviter vraiment. Le grand problème est que avant na zonga kutu côté lobaki mais na touché no côté wana pour moni Kofi alobaka seri monga lobi likako obebi simbuma bile na omo côté et anet ndenge exemple le pesi wana plus frappant. Mbuma wana eza pona ba aspirant to ba étudiant wana eza mbuma na yo moko mais lokola ki congolais zo sala talaga. Alors lelo sikoyo ndenge bato wana basalaki yo olungwenda kuna yo tiki tanto mwasi na utuna bana oyo lobino okoma kaka sango ya 2 minutes lobo zongi no normal mais okutani na circonstance yango tolobaki malheureuse siko bakangi yo justice abeso ke linge tala yo okosuka ndenge nini okobando yebisa bato okotaki prison pona nini po ebiso bato musu alandi yo pe na réseaux sociaux te alandi yo pe na TV te siko obando loba raison nini okotelaki prison pe pona nini olinga kokoma sango ya jour moko. Donc bato mususu bazolo na biso bakolobaki oh bon les infractions il y a nga ko maneka ka sango donc à imiter na salle MST tout ça. Oui, eza infraction ba tout le corps ba maître avocat le corps ba rien kapata ba Patrick Bopolo ba yebi ba koloba eza exulpation d'identité. Donc ozali mutu wana te o misali le corps oza mutu wana po o échapper na soit contrôle moko boye soit na batu moko donc peut bien avocat et ba no sala siko qui peut bien qui avocat ko bandi ko sala ko exulpation d'identité. Donc ça peut être infraction faut bande ko ba répondre nango. Donc biso toujours Hollanda émission yo partout ici aux ali et na pesi permettre ngana pesa fondation assistance noble mantima mbote na pesi fondation parce que fondation zo ko sala vraiment ils ont ça la fondation originale fondation solo ils ont aider batu tout. Donc fondation assistance noble mantima eza mokili mobile Fanoma eza Fanoma partout siège nango eza na Kinshasa siège monsieur eza na Lyon ba siège à Mibale mais dans le monde entier ba surtout ça les alliés ba celui les alliés oyo ezo ko sunga vraiment bino besoin besoin de assistance pour contacter assistance fondation assistance noble mantima Fanoma et à na Congo topé aux partout dans le monde mais on a numéro à Congo ezali bongo 243 plus 243 plus 243 914 78 Robin Fanoma Fanoma est-ce que vous avez un problème ils ont un vieillard ils ont un orphelin ils ont un fille mère parce que nous n'avons pas mobali oye toye bina de kosunga yo oye ko la sou musala pour aider les botana yo. Donc ndenge na tolo bomoni émission na biso kini e bouger biso to linganga mambo ezo lingisa Kinshasa so eningisika kini tolobele. Alors eza na bande musu pe wa uti ba mikili bazana ba kini oyo tozolobo ezo bouger oyo emso baye ba day baye botala bandeko baye no makambo ebele mais bolandi malamu ya kini e bouger. Alors omoni ndenge tozoloba batu lokola ya boye basango lokola ya boye vraiment soko bimi sango ya un jour so jour robima so makatelo so 3 ans so 10 ans jour robima Luka Fondation assistance noble mantima pour encadrer yo to si soit pour moi qui moyebi wana po muta bongo soki bena koyiba donc ye la minute so abana oyiba ba ketch ce qui est amati de ba niveau ba donc azo escroquer ki sango bon po ayiba mbongo na poche mutu déjà tout facile donc ye asa les gars déjà étape ba poche comme dia ba banque danger ba banque pe ba mbongo bo sala yo e meli 2 ans wana déjà c'est les donc au sali ga lelo mukolo na ngozo ranger nanu mais oyo kuta jezati donc ba niveau ya spécialité qui moyiba mutu wana. Oui, tozoloba, exacte poto seka, mais toujours tirer peine attention à biso, toujours comprendre des phénomènes ou comme corréné na kata bakisasa oyo. Ba makambe comme belé autre et ba exulpation d'identité bo sango, oza sango te, oliko ni comme ça sango. Na éviter, ezali na occasion ya bobsek ya cardinal Bosengo, mais tant sous ba ndeko ba koma ba sango partout.
aotambola car ndenge influence ekoma lelo mutu so aza avocat aza magistrat nazwi famille ya bamagistrat na kata car mpo baroulage bakanga ye te bamona kaka ke aza magistrat komeka ye te or aza kutu yango te nyonso tu yango toza kodeplore lelo donc basango wana influence ya basango omona sango tomonaki sango na mwasi tomonaki sango na hotel nzoka aza sango te basango wana bavai na couvent bazoprépare évangile bakoteya peuple de Dieu ye kuna sango lokuta sango angwanzu na basheri na banini tout ça donc eza vraiment malamu te bandeko makambo basali il faut bapaye yango moi en tant que chrétien na kosepela bapaye yango il faut barépondre na baacte na bango basango baprépare évangile ya koteya peuple de Dieu mais bango siko baprépare idéologie ya kokosa basango mais na kisango sikoyo na kisango kaka donc moi sultan soki atika amvuela donc lokola batunaka bango mikanda te lokola toyebi basango nyonso pe te yango wana donc bakomi kosala babiloko oyo ntango na ville ya Kinshasa na RDC na biso na monde entier na identité ya kisango mpona koluka kobebisa mosala basango yango lelo bamisusu ono église catholique boye basango wana boye azaka na mwana donc ekomi pasi par là Berthe Djonga nakobibisa mwa phénomène mosusu ekoma wana tokoleka kaka en passant omona pena mobali alingi mwasi mais lokola mwasi oyo papa na bango aza colonel lokola mwasi oyo papa na bango aza pasteur lokola mwasi oyo papa na bango azaka kanda mingi moya kota na palais eza te moya benga eza te oyoka pena ndeko mobali ase déguise pena mwasi ase déguise lokola mwasi ti na ndako ba mwasi na ye kuna pe bapesa ye confiance mami aye kotala Chantal bakina mo pe na kata chambre vana bango bon bazo escroquer kisango bon pas escroquer ki pede là on est aux âmes kisango ko teza passe kisango esenga na mikanda ezala na bani ba ezo senga na lokola cardinal Mosengo ndeko boni oyi malamu mais siko ki pede siko esenga na blo wa université boko elo les ana basala bazo sala ngo Fernand Berthe Djonga meza pena déplorable meza mawa mingi toujours se pena lo komote elo ezo kamusanga po mtu lokola nga Berthe Djonga oyo ka ndenge nazana ki Berthe Djonga ngaso na posani sango sikoyo donc na lati sultan na longwe awa na sali ka 2 mètres ko longwa ka awa 2 mètres ko te musika oni ata sultan te ata kuna na sultan te boti menga na arsenal ngomba oya atambola yo sango te basango bana ba démarche bana lo lenge na batambolaka azala ndenga kocha maboko azala ndenga osala parce que balakisaka bango nyonso tu na couvent tango bazotanga classe balakisa bango biloko nyonso tu wana ndenga komarche baza na éducation na bango sango apisaka ere nyonso te barégla baorganisme na bango de sorte que ayebi que 14 heures je fais mes besoins ce 14 heures beti te osala yango mpe te mais eloba nango yo mo Berthe Djonga olati kaka sultan 5 mètres ya baoti bilo po arche oyo kobeta wana surtout na miso ya bato ebele bongo moto na njambe kosala te surtout na miso ya bato ebele bongo président avandi boye cardinal Mosengo avandi boye pe a son âme cardinal na biso ambongo Fridolin Ambongo avandi boye yo mo ozotala niveau ya baministre nanu na banini nanu nazoya na kisango nazoya te pardon Berthe Djonga esala nalamuki ki journaliste nange esala ke kisango po kisango donc nakozala na set na ngati nakozala na elenge na ngati mamu na beta pena donc arche na beti pena lofila na ngai ye moko pena Fachi Beto atali pena bi naza na bato na mboka na nga Congo oui pardon non oyebi ke kokoma kolukaka mbongo na niveau wana to kolukaka po ti sikoyo bato ebele tozomituna bato wana bariske vi na bango bongo mpo na nini président de la République azoya azawana première personne to premier chef de l'église catholique azawana ba ministre nyos tout tendance confondu bazawana ba autorité nyos soki ba président parlement bango tout ba officiel nyos ya mboka na so Congo bazawana esengeli ba se présenter wana na esengeli mutu te me bazawana sikoyo yo oye lokola yebi ke sango baza na privilège baza na accès partout aller okosala kisango ndeko nanga okosala otaki soda te soda pe ambule bele sango ba woli soda pe foza la pe na moi elobeli ya kisoda
Sonné comme un cours militaire, ça me cours militaire. Ça m'a coûté bon, bolimbisa, bandeko, baébelo, va au salaté, mais qui se donne au pas dans les choses. Donc, moi, été bandeko, to se kapenzate, ils ont un problème beaucoup sérieux, ils ont problématique, moi, ils ont baby sa penza, mboka na biso mingi, to ka soni penza. To ka soni. Ce qu'on a maintenant, Naomi Tala, Nazoya. Liboso Fati Beton. On a le gara, to kuta na tête à tête au solo là. Et ba tumso wa bossa na ba wanga na senga. Wewe ngan sen non so liboso na kuta na Fati Beton, liboso na senga. Wala matolo kutu matolo et pas pesé à la raté. O senga nini? Na o senga mbongo. Oh, osala ngoni. Oh. Yo muto na lukaga ana kuta na ina senga. Bertrand Jonga. Oyebi ndenge lobi yo senga mbongo na kosa otende ko. Yo yebi lisolango. Ba musicien na biso a Congo ba se retrouver ki kuna. Ba se retrouver kuna. Oyebi ka kotango te. Kotango kuna so le aéroport pour se moi muke. Ba se retrouver kuna. Yemei Raïs ba se retrouver na Kinakati. Raïs a tourné. Si vous avez un problème, vous avez un surtout. Vous avez une il faut que la réponse. La réponse, c'est que vous avez bien. Pourquoi vous avez Félix Wazeko? Là, on peut savoir. Si vous avez un peu senga. Ni la moni Fati Beton, nga wana na lati ba Sudan Zambala ba sango. Ki sango e gosi la na minute. On a changé de marche sur le conseil excellence. Oh, basango bango ba benisaka ba konzia politique nyonso bango oh non excellence ezalama mobulu abengo na ndenge ya kisango. Parce que on ngai siko na ni na changer. Donc ba otimbela nga na minute bango to ba bato ba tira otimbela bango eza ba monseigneur nde ba kenda otimbela bango basango to mususu ba timbela kiteke yo ba faux sango mais ba monseigneur mais siko biso ezande à partir quand il est entré sur ma sonnerie, il y a un peu de temps. Oui, je vais que Oyo Motolanzambe pour Archo Barozwa, Maloba Barozwa, Liberté Robimakaka. Et Robima, mon cher, démarche, on est là et qui est des bananes à milliers. Sauf que, par exemple, l'Équateur, na Libengi, autant qu'on a soulié, l'Équateur, on a Mokaba Sarah Ayala. Maman Sarah Ayala, tu peux essayer de monter le cœur de. Tu peux essayer de monter. Donc, on a un la bango. Voilà. Si vous avez tout ça, bon, dans le secteur où on a eu, c'est une démarche. Mais oh, il y a place où on a. Oui, non. Quelque part, il y a non. Peut-être que je vais dans Zambie, on a liberté faible. Mais quelque part, il faut le gros bim, ça s'y coupe. Au moins, il faut changer pour satisfaire le bateau. Quand on va dire que Bertrand Jonga, quand on va dire que Bertrand Jonga, après le président, il y a un matol. Il y a qui s'en constaté. C'est-à-dire que solo wana to beta. Il a pas vu misarara histoire mais pour na koloba na baninga na biso pardon. Boye bata ko lukata ko escroquer maele ya mundele ke lobi mbongisa Congo ko pardon. Hein? Ko nuire ka ba biso moko. Conduire quand misala na biso olio osala o kanisa non na kosa ndeni na kende pa mundele na ye ko na ninga wa osala mutuka na yiba e maele ki moyi bwana mutu kwa encourager mais o ya isango o yiba isango pozwa nini basango kutu basaka ve ya chasteté maramba basi bazaka kunate misusu basaka ve ya pauvreté maramba bala bazaka kunate parce que to comprendre te yo ko yiba identité ya isango pour na calculer nini. Voilà comme intention ma bé, yango wana Bertrand Jonga na ocha CT bato il faut pas répondre ba acte ba. Faut ba pesa ba réponse ba yebisa biso pourquoi est-ce que ba se déguisa ki na ki fo sango na ebembe ya monseigneur Mosengo Pasini. Voilà, merci to comme na suka émission na biso Amiral Matima, jouer le capitaine le visionnaire mbote na yo amiral to comme na suka mbote na banane. Ouais, mbote ke mingi kuna na tana mboka lio epa ya Aisha Pembele Biklak.
motopamba ye alinga babenge motopamba malgré aza moto monene ntango omoni ville ya Lyon ozomona donc gouverneur ya Lyon bango babengaka maire biso obengaka gouverneur Aïcha Pembele Biclac motopamba oye nake na Francfort na Allemagne napesi papi dawa mokonzi ya badawa ye na bapine donc blagete tikuna Allemagne tina Allemagne koto mboka pine loba nango ye moko ye asaka bajete donc okangisa bapine donc bakari kotambola kisasa te soki papi dawa alobi te nazongi susu na Lyon kuna namoni Christelle motema ya Joël Songo Christelle Songo mantima motema Joël Songo namoni pe ye mai initiateur ya fondation assistance noble mantima na kata Lyon. En tout cas merci biloko tindaki ekomi batu bazui bale bameli balati ba vieillard balobi to pambola yo ba orphelin balobi to pambola yo donc continuez toujours na musala na yo wana ligne na yo kosunga bao bazangi nzambe nde apambola ka bongo. Merci. Voilà, merci. Biso to lukaka bato basala misala ya bongo moni soki mutu azokende kosala misala ya lolenge wana isengeli kokumisa nzambe pe kopambola kai. Bible lobi na psaume 41, il faut se souvenir na ba veya, na ba pauvre, na ba malheureux, na ba orphelin, na ba veuve. Donc na bato nyonso oyo bazangi lisungi. Siko na suka na ngo nzamba lobi nini, il se souviendra de toi au jour des malheurs. C'est-à-dire que ata nzambe apamboli yo lelo Berthet Djonga, apamboli amiral Mantima lelo. Mais lobi bana ya bana na yo, Dieu se souviendra de po ndenge moko ye alobaka ke alandelaka bato basalaka mabe wana tina 4e génération, mais bato basalaka bolamu ye alobi tina 1000e. Au-delà même, wana c'est le Dieu, les paroles de l'Éternel. C'est-à-dire pour nous encourager, les gens le là noble mantima, ya kosala bolamu, kosala pertete. Bato nyonso balandi biso lelo, merci mingi. Tukutani na bino malasima, Joël le Capital, les visionnaires. Merci. Mes condoléances na motema ya Joël le Capital, Madame Renate oyo abungisi maman nae vraiment biso nyonso Berthet Djonga pena équipe nyonso tozala koto yo oyebi ke tozala wana vendredi po ekobima ezali bongo na morgue ya Kimangiste na Kimatseke wana na Kimatseke wana, donc on sera ensemble vraiment. Nzambi asima motema na yo mama ezanzela ya bato nyonso vraiment. Zaba pambola bato nyonso balandi biso. Ciao. Thank you.